lelo yo basala nzambe to komi belé to bazé belé mais na kati basala nzambe wana mingi nde baza ya mabe parce que yesu alobaki eke na tango na suka basakoli ya mabe bakoya bakokoma pe na niveau ya koyeba koséduire mais pour osalela yango malamu il faut ozape na encadrer ya malamu ope azana témoignage ya malamu ndi yo koyi kozala na se ya makolo na ye un pour na témoignage de deux pour évoluer malamu pour na lobby na yo lelo to bengama bana na nzambe ba chrétien mais ezana ba chrétien mususu oyo bengami ba chrétien azana encadrer te azana moto akoki ko diriger ye ko guider ye te ko orienter ye te à part nzambe nzambe lelo biso to mona ka ete to koma mona nzambe na nzela ya basali na ye na reste. Bonsoir peuple de Dieu, Bananzambe. Vous avez toujours branché la chaîne Nabino NJ4 Cadence infopromo.com. Il y a frère Bolinga Mingi parti abonné bayaki awa pona le kumu ka Nzambe. On a pasteur Benjamin azana na ndamba koloba pona liyene muto azalaki pasteur Lelo akambaki église avant événement ebanda. Il y a un moment pour te partager un peu au Nzambe abonné biso. Vous allez toujours branché et abonné à la chaîne Bino NJ4 Cadence infopromo.com. Bonsoir pasteur Benjamin. Bonsoir bien-aimé. Bonne santé. En tout cas par la grâce de Dieu ça va, toza malam. Merci pasteur Benjamin. Namoni lelo to yaki awa namona ki oza ko prêcher malamu na sepe na thème wana. Peuple Dieu va se peli balé bilei oyo ya dimanche à lelo zaki pena ya nasi nazena mo koloba yo moko sentir un événement lelo kola zo lokumu merci beaucoup ko pesanga les sous opportunité na zala na sima ya micro oyo lelo ezalaki mukolo moko ya makasi pona biso nyonso bato musu bado fêter ba Pâques bipai mususu. Mais biso na ngolo nzambe nzamba salaki grâce te tous à l'ensemble na kati na église Mema et pas ya pasteur Carlos Kalambay pe na kati na yango milulu minene lekaki ya consacration ya basala nzambe nde na nzela yango nga nazalaki lokola nazalaki na bengamaki motei et nyonso par la grâce lekaki malamu to pamboli nzambe. Parce que le comment te ko sala manase na moyi oyo soki nzambe ye moko abongisi yango te. Donc nzamba bongisa ke te mokolo yango eleka boye. Yango biso tozaka na likamba kolobe te nzamba zwa lokumu. Merci pasteur Nasir na oyo jolobi pepe je bazo kayo. Okoki pe ko présenter mboka nini ngana yebi mais basala nzambe oyo na pepe nzambe oyo bandaka yo pe o pa ebiote o présenter aussi pays nini c'est église na yo comme on nini pour na bana nzambe bazala pe branché. Merci beaucoup mon bien-aimé. Donc on a outil na Strasbourg na assemblée jardin de Gethsemane les ana batebele baebi musupe baebité kuna nde pa inkolo ado sala biso ngolu peut te servir. Donc comme on a que outil 5 heures du temps banda Strasbourg ti kokoma awa nzamba tinde biso to ya kosala musala nzambe. Alors pasteur Benjamin naza marié, père de 3 enfants, marié à une jolie femme ndenge na lobakaka sozo komisa mwasi na yo te ozana mikakatano makasi. Donc voilà. Quand tu penses va passer musupe ba bombaka ba passer musupe ba bombaka parce que nanu ba comprendre le mystère oyo eza na kati wana te. Biso zo comprendre te Adam tanga zalaki na kati na Eden Bible obete a se sentaki aza seul. La seule préoccupation ya Adam na kati na Eden ezalaki kaka molongani, hein? Omoni ke azalaki na banyama nzamba pesaki autorité pesaki biloko nyonso
Adam ko kende pa ya lingi ko sala nyonso ya lingi mais Bible lobi ke abandai ko monate moto azalaki na lolenge na ye Adam. Donc en réalité ezalaki préoccupation oyo Adam zalaki na yango kaka na kati na Eden. Yango na mokolo ete Nzamba bimisaki Eve na bakote ya Adam. Adam nde ayaki komona ke accomplissement ya préoccupation na ye kokisamaki. Donc ba maman oyo Nzamba pesi bazala côté na biso faut tolobela bango parce que un homme de Dieu le ministère et côté le maté ce qui azana molonga ni na été. Voilà Nzamba pambola au papa. Merci pasteur, en tout cas na sepeli na réponse na yo. Alors nangana tout notamment des questions oyo za ko tambola lelo batu bazoloba ba pasteur ba suna valeur te mais na limite bana Nzambe nyonso oyo batanga mi pasteur oyo abenga mi pasteur na likambo lobi on a raison. Pourquoi critique oyo ekoti mingi pona bino ba pasteur ba action ezali pe respect pe Nzamba sala grâce mais ba otaka ba doute pourquoi nengo na pasteur yo le bino kati wana. OK, merci. Et loka liboso photo yeba que ezana kati ya bisakoli oyo ikolo Yesu Masia alobaki na biso. Donc ça veut dire que na tango na suka Biblia elobi ete kondima ya bato ebele kokita pona nini parce que il y aura aussi des faux prophètes, des faux pasteurs basakoli ya lokuta bato ya lokuta bakoya lelo yo biso tozo kamwate parce que tozo comprendre que lilobande zo kokisama ndenga na lingina talisaka eloko moko ezali que eloko eza photocopie to eza faux ekoki ko exister te soki vrai ezalaki te. Donc omoni que lelo yo basala Nzambe tokomi ebele to baze ebele mais na kati ya basala Nzambe wana mingi nde baza ya mabe parce que Yesu alobaki eke na tango na suka basakoli ya mabe bakoya bakokoma pe na niveau ya koyeba koséduire ezali mitema ya bandimi mais tobosana te que esika ya mabe ezali ya malamu pezali et avant kutu mabe banda malamu nde mote bandaki omoni donc tokoyi kolobaka te que basala Nzambe ya mabe mais toza ko reconnaître que basala Nzambe ya malamu bazali. C'est vrai toza batu toza na bolembu nzoto eza na bolembu po moto aza parfait ezaka ye moko Yesu Masia mais tozo comprendre te malgré bolembu ya ba oyo baza ba vrai mais il reste toujours le vrai. Mais nde na tango na suka Nzambe pe aroyeba pe azobimisa bango basala Nzambe ya mabe po Bible elobi ete tokoyeba bango na nzela kaka ya misala na bango. Donc eloko yo ekoki kolakisa biso un vrai discernement oyo nkolo atikeli biso toyeba ezaka misala na bango parce que kati ote mais pona koyeba misala na bango no elobi wana bien sûr ozoloba mais bele bazoko monisa te misu ba monisa stratégie nini oyo okopesa peuple Dieu ba comprendre non na ba moni comme comme faut signe faut que le bape comme ça bana Nzambe ba funga ma déjà ce que pas ma funga ma lo nini moi ndisni oyo sentira. Merci bien nommé nakanisi ke na kati na makomi na Nzambe Yesu alobaki lo moko eza très très capital pour le discernement. Yesu alobi ete nzete oyo ezali ya malamu jamais ekotika la kobota mbuma ya mabe pe nzete oyo ezali ya mabe ekotika la kobota jamais mbuma ya malamu. Bien nommé lelo soko moni nzete ya avocat eboti manga ezala manga wana eza ya kitoko mais lokole wuti na mangete et wuti na avocat to comprendre que nzete aboti te aboti ndenge ya malamu te. Donc ça veut dire que eloko yo biso lelo il faut to yeba to discerner malamu na mabe ezaka na nzela ya misala o ezobima epai ya basali na Nzambe. Sala nini? Mais mosala e bomba makate parce que ezali caractère pe comportement o Nzambe atie na mutu. Omoni yango donc ndenge toza boye photo linga to yeba ete est-ce que misalo mosali na Nzambe azolakisa etamboleli na ye ezaleli na ye parce que kozala moto na Nzambe to kozala mosali na Nzambe ezaka koteya te. Mina moni ba ko esa kao faut mater isa na ngoli katika démonstration bo yo monondeni kasi yango na tungi to lobake
kozala kaka mosali na nzambe eza koteya te kozala mosali na nzambe eza kaka kokweyisa bato te po bato ebele mpe bakweya na bango etango batelemaka bazalaka na vie na bango bazalaka wana mais un serviteur de Dieu aza komonisama na balolenge nyonso ça veut dire que tobandi kotala nanu etamboli na yo comportement na yo ezaleli na yo omoni Yesu alakisaki biso yango omoni même ata Paul apôtre Paul azoloba ete soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Donc poto zala popola comme na niveau kolobake boye kolangai ponga nazoye kola Christ. Donc ça veut dire que Paul azalaki déjà sûr que soki totali ye Paul tokomona lolenge ya Christ katinayi ozomona donc mosali na nzambe ezaka kotete parce que ezana bato belé papa nanga bazana ba connaissance makasi bate mais soki bandota la vie na ye pourquoi komona ke eza ko refléter o ezali moto na nzambe te nde wana nde na sima ya misala wana o ye azolakisa yango nde tozo comprendre ke aza ya nzambe te parce que ba o ya nzambe nzamba batelaka bango mais tolobi que elingi koloba te ke oyo aza nzamba koyi kokoya te te akoyi kokoya papa mabe eza sikoyo nde lelo mpo na biso eza nini eza ke soki moto akweyi mosali na nzambe akweyi ale tozwi tokomisi yango lokola tolambi yango mpona kosalir mpe oyo ezali batémoignage ya bato na nzambe nyonso te toyebi ke bafaiblesse eyali mais oyo ya nzambe nzamba batelaka bango mpo ete bakweya na bakatastrophe minene te biso toza faible papa mais nga nakoki kondima te ke nzamba kotika ngai nakoya na bakatastrophe monene mpo nayebi ke sécurité Saint-Esprit ali voilà oyo na ngai naloba yango wana nzamba pambola alors bana nzambe bano bolingaka toujours chaîne na bino NJ4 cadence infopromo.com lelo boyoki yo pasteur alobi oyo nyonso elekaki epa bana nzambe tozoyoka nyonso ya lobi aza toujours na ligne abona été au polémique a message nango te abiga vérité nasika mais pasteur n'habite moi wani munungo zobima bima yomo so dalo moi bien oza ma bref na nele wa gege wana yoka yango te kola za lokumu merci ngana kanisi que évangélisation ya monene ya solo toki ko sala ezali ko gagner nde ba am omoni Yesu alobaki eloko moko eza très important lobi que un royaume qui est divisé ne peut jamais exister donc omoni royaume moyo ekabwani ekoki kotika ekoki ko exister te abi même ata na camp ya Satan. Si le diable est divisé, son royaume ne peut jamais exister. Mais pour nani biso na kati na bonzambe, toza ko diviser o ezali royaume à Christ. Monique yangwana monique lelo na kati na biso basali na nzambe pe bana na nzambe, tokomi na faiblesse makasi pour na ko démontrer la puissance du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tozo vendre na biloko moko. Ngeloko na lingi na lobezali ete et ce qui est très important d'abord, Yesu apesi biso l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, il faut discerner. Ngai nazarana ngai na sonité na bobangité ya kotanga kombo Yesu Masia oya bikisi ngai ona bandai ko lala na bandai ko lota bandoto mabe bandai ko ya ko sakanela ngai na bandai ko benga kombo wana ya bikisanga na sonité. Alors ça c'est vraiment très compliqué pour na komona que si un serviteur de Dieu n'arrive pas à citer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans sa totalité, on est comme de mabe, mais et le gonga senga ezali que il faut tozala na esprit à discernement. Tozali babateli ya bampate na nkolo. Yesu alobi pa ya Pierre, alobi petelo olingi ngai koleka makambo e po babanda kolia petelo alobi nkolo oyebi ke na lingi yo. Yesu alobi na e batela bampate na ngai. Donc faut un esprit à discernement. Ngana condamné te na beti pe na pakoli mafuta te mais na lobi ete totika nde le Saint-Esprit a discerné biso. Est-ce que oyo bandeko ba lobby ce que le Saint-Esprit nde mutu a discerné biso yango et kotoye ba yango pe to landela yango? Est-ce que voilà. Donc na lingo kota na kata ba polémique wana te mais ngana yoka na ngai banzembo na yoka na ngai c'est koto wana ne koto to baka gege ça alobaki comme na nzambe te so alobaki comme yemoko c'est erreur olimbolaka parce que comme na suka émission pour na clôture nzamba pambola yo nazongeli loko ya koloba ete
ngai soki nazoloba kombo ya mobikisi na nga kombo ya moto ya kangoli ngai papa naza na posa ya kotia eloko moko te na kati ya kombo wana donc nalobi au nom de Jésus-Christ de Nazareth le ressuscité de 3e jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth naza na posa te donc voilà na lolingi wana ça veut dire que ce qui notre pasteur a kozala na difficulté ya koloba kombo wana po bato musu bayoka non mususu nous allons demander au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous discerner. Que le Seigneur te bénisse. Merci pasteur na sepeli mingi na ma réponse na yo bana nzambe boyoki bino moko pasteur alobili kambo za nzela abinzambe ne mutu kombo na ene mutu akoza na sengo parce que nzambe mutabikisi ye kombo wana fatanga ngo po neza puissance oyo atanga kombo na te c'est que te ebite yemo mutayebi peuple Dieu en tout cas le de suki awa na émission oyo ya biso parce que babi pasteur ya solo abanga kotanga kombo ya Jésus Christ pour na kobenga na molimo ya mabe toujours na nom puissant Jésus Christ je chasse esprit là mais oyo c'est comme ozoza na kobanga na si to ebite to ko juger te mais nzambe ka mutu ayebi oyo zeleki na si na ko banini na droite na nga na pena frère na nga to zo rapide pour na to comme de chiter na suka. Bonsoir mon frère. Bonsoir frère Pati. Bonne santé. Nangolo nzambe nzamba zo batela. Leo na moni olebi le ya kitoko ya pasteur ina ba louange leki ya lelo au sentir ngone. Par la grâce de Dieu ndenge kaka makomezo lo ba nyonso esala kaka na ngolu ya nzambe. Oyo biso to uti kolia na après-midi ya lelo pour nga na koloba kezaki ete car la Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de sa part. Donc ezalaki yete mais molimo na nzambe o ezalaki kati na ye nde yango esalaki ke aloba petolia maloba ya kitoko o biso to lie na après-midi ya lelo donc o ngala koika koloba yango wana na lisungi ya molimo mo santu nde azalaki na makasi azwaki ba inspiration azalaki posé ayebi kolobela biso maloba nzambe oye bongaki pona biso na après-midi na lelo donc voilà. Merci mon frère. Merci na moni bena za sengo ya likambo ça emi lelo pe mateya au pasteur atei pasteur en tout cas merci beaucoup isusu parce que nga moko na ki pe na kota ki pe na dimension na sengo ndenge zo kenango mais elo ni capter bien na mateya o esali nyosusu esengo lelo pona olela bien elo mona tika na ngoya motuya o papa na ngalobi moto esi azwi masasi na bitumba ba soldat ba na guerre soki bazo kende po ba kende combattre ba ennemi na bango soki moko na bango azwi masasi ba monike akoyi bakoki ko soigner yete na moment wana po atelema ba continuer combat na bango azo koma comme obstacle na bango ba na droit même ya ko boma ye po atikala wana bango ba continuer nzela c'est-à-dire eza na bato mosusu na bomoi na yo oyo tambolaka na bango bakoma komba obstacle na yo tellement nzambe esi abosa na bango esi atika bango bango pe bakoluka bakende kotia songi peut-être epai ya mokambi na yo epai ya pasteur na yo oyebite kasi azoloba boye te pona yo te mais tellement nzambe oyo abenga yo oyo apona yo ayebike na mutu wana ayebike nzambe azotala nanu yo ye esi babosa na ye batalaka yesusu te esi babunga ye donc aluka aya akota maloba moko ya mabe pai na yo po yo pe okweya po yo pe obunga po babunga donc yo pe otika nzambe atala olisusu te donc elo moya motu ya onga na kokai kokanga ka yangwana moto aza obstacle na vie donc il faut otika ye yo o avancer otala ka le devant yo na nzambe na yo donc voilà. Merci mon frère Nangala c'est pas mingi na réponse na yo ça bien réponse mo répète si bien en tout cas lelo na sira tout comme na suka ya mission na biso nazaka okumisa nzambe parce que solo nzambe apesi makasi na bana ye
pour na lelo moko susu abakisa mata que serviteur de Dieu ezali esengo mingi na litomba ya Nzambe na si liyo ozape membre awa ozali invité au cas où ozali vraiment donc naza membre nazo répondre na nom ya Lumière frère Lumière Ntsuka naza moko ya mwana oyo azako koyekola maloba Nzambe na se ya makolo mosali na Nzambe papa nanga Kalambai Carlos naza moko o nazo zala na se ya makolo na ye pona ko apprendre kola kisanga maloba Nzambe po lobi toyebite nini o Nzambe abomba pona biso peut-être ekoyi kozala na likabo na yo oyo zalaka na yango particulier mais pour osalela yango malamu il faut ozape na encadreur ya malamu po pe azana témoignage ya malamu ndi yo koyi kozala na se ya makolo na ye un pour na témoignage de deux pour évoluer malamu pour na lobby na yo lelo to bengama bana na Nzambe ba chrétien mais ezana ba chrétien mususu oyo bengami ba chrétien et azana encadreur te azana moto akoki ko diriger ye ko guider ye te ko orienter ye te à part Nzambe Nzambe lelo biso to mona ka ete to koma mona Nzambe na nzela ya basali na ye na respect na obéissance oyo za ko obéir ko respecter mosali ya Nzambe nde ye wana nde Nzambe na yo Nzambe abanda ko mona na kala na tango ba Moïse akutani na Moïse mais lelo Nzambe azomonisa na nzela ya basali na ye c'est pour cela ngai et ton frère Lumière Ntsuka naza ko obéir parole de Dieu na se ya makolo ya pasteur nanga Carlos Kalambai nde nazobengama mwana na Nzambe na kati ya église mema. Merci mon frère Kalambai nasira Nzambe zo lokumu lelo tusuki awa vous avez toujours branché la chaîne Bino NJ4 Cadence Info Promo.com. Gloire à Dieu.